Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tozali na ba sujet ebele ya kolobela bino mais sujet ya liboso tokoloba ezali ete ndenge nini bakan mbata ya France bakomi meme kolinga kotia mosapi na bango na liso ya Nzambe. Na bandi ete bato mosusu bakoloba ete ndenge nini mama Rosalie azali kopesa titre ya boepo ya loba ete bakan mbata ya France bazali kotia mosapi na liso ya Nzambe. Eske bango bazali komona Nzambe yango po ete batia ye mosapi na liso? Bandeko babolingo na kosalela bino mwa résumé moke ya lisolo ya Biblia na makambo oyo etalaki Jésus Christ tango azalaka awa na mokili pona nakomisa bino na likambo oyo biso tokolobela mokolo ya lelo. Bandeko babolingo tango Jésus azalaka na mokili soki botangi na bapassage tango nyonso Jésus azalaka okomona azali kokondane kokondane te me koreproche bandeko po ete ye moko alobaki ete kokondane nano te soki Nzambe akondane te abandaki nde koreproche. Jésus azalaki koreproche mingi basali na Nzambe à l'époque mpona koyebisa bango bamanevre nini babandaki kosala mpe bairrégularité nini babandaki kosala na oyo etali liloba na Nzambe. Mpe Jésus akendeki meme mosika mpona koloba ete bino nde bozali comme barrière oyo bozali kolinga kotia barrage na nzela ya lola mpona bana ya Nzambe oyo bazali kolinga ete bafranchir bakota lola bino nde bozali kotiela bango barrière. Bomonaki ndenge Jésus azalaki koreproche bango tango nyonso. Mais ekomaki mokolo moko bandeko bofungola matoi mpo bocomprendre eloko nini ngai mama Rosalie nazali koloba. Nalingi te ke bakongole bainterprete yango na ndenge mosusu. Nalobi malamu. Tango Jésus azalaki na mokili azalaka na kati na bamatonga ya Nzambe koreproche tango nyonso basali na Nzambe na bairrégularité oyo bandaki komona na kati na baeglise na ndenge ete selo bamateya na bango mpe bamakambo bandaki koloba Jésus abandaki koreproche bango. Na banzi bofungoli matoi boza kolanda ngai malamu. Alors mais eyaki kokoma na mokolo moko bandeko bofungola matoi s'il vous plaît. Eyaki kokoma na mokolo moko Jésus kaka na ndenge azalaki koleka lobi bona beta nanu tour nakende na Lingomba. Tango aye akomi na Lingomba to na église amoni bato bazali kotekisa babiloko na kati. Mbala moko Jésus azwi mpeve asiliki abandi kobeta kobenga na bato nyonso bazalaki koteka lobi ete bokomisi ndako ya tata na ngai ndako ya bamiyibi.
asilikaki mpe abenganaki bato wana nyonso. Bandeko, nazongeli lisusu. Jésus tango kaka na bitambola tambola na ye, azuye kozwa ide alobi bonda beta tour na église. Tango akomi kuna aye komona bato bazali koteka babiloko na kati ya ndako ya Nzambe, epesi ye kanda abandi kopanza bato wana alobi ete bokomisi ndako ya papa na ngai ndako ya bamiyibi. Boyoki bakongole, Jésus alobi bien, bokomisi ndako ya papa na ngai ndako ya bamiyibi. Bo comprendre bandeko. Bon, sikoyo tolingi totala nanu point moko. Donc koloba ete malgré Jésus abandaki ko critiquer basali na Nzambe na tango wana selon ba mateya na bango, selon ba comportement na bango. Donc Jésus abandaki ko reconnaître ete ndako ya Nzambe wana esika ba prêtre oyo abandaki ko reprocher tango nyonso koloba n'importe quoi. Donc ndako ya Nzambe wana ezalaki penza ndako ya Nzambe rekoni na miso ya Nzambe. Na banzi bandeko boza kolanda ngai malamu. Malgré tango Jésus abandaki ko reprocher bato wana to basali na Nzambe na selon esaleli ya mateya na bango na ndenge ba comportement o bazalaki na yango vis-à-vis na ba fidèle, Jésus abandaki ko reprocher ba mauvais comportement ya basali na Nzambe wana. Mais mokolo oyo Jésus ayaki komona ete bato bazali kotekisa na kati na ndako na Nzambe biloko, Jésus ayaki apanzi bango alobi ete bokomisi ndako ya papa na ngai ndako ya bamiyibi. Nde eloko esika ekamwisaki biso tolobi ah bon. Donc oloba ete biso tokanisaki ete tango Jésus abandaki ko reprocher basali na Nzambe wana alobi ete bozali koteya bamateya ya lokuta, bozali kokosa bato, bozali kokangela bato nzela ya paradis. Biso tokanisaki ete donc mpo na Jésus même église wana ezalaki reconnue te na miso ya Nzambe. Mais mokolo Jésus aye kobeta tu amoni ete bazali kotekisa babiloko na kati ya église, asiliki abengani bato alobi ke bokomisi ndako ya papa na ngai ndako ya bamiyibi. Donc koloba ete Nzambe azalaki ko reconnaître etonga na ye wana. Alors sikoyo toye kokoma na point oyo esika sikoyo tolingi totalisa bino esika nini bakon mbata batiaki bazali kolinga kotia misapi na bango na liso ya Nzambe. Bandeko babolingo tomonaka biso nyonso to na poto ndenge toza koloba bamakambo etali bapaster, ndenge nini bapaster mosusu bazali kosala makambo, ndenge nini bazali kofinga bato, ndenge nini bapaster mosusu bazali kozoba mbongo ya bato illégalement, bamakambo ndenge na ndenge. Mais tobosa na te bandeko etonga oyo bana ya Nzambe tango nyonso esika bazali koya oyo bazali koya kolanda bamateya, Nzambe azali ko reconnaître yango à 100%. Liseki ezala te ata passer azali kosala ba aventure na ye, ata passer azali kosala makambo na ye na sese, mais keba esika oyo bana na Nzambe bazali kotia matambi na bango pe kovanda pona kolanda mateya, Nzambe azali ko reconnaître yango. Erreur nini ba combattant basali, ba kon mbatant basali ya France. Bango bakomi komatisela bato nyonso bapake, bakomi misela bato nyonso bapake, pe komatisa mapeka lokola ba mpaka ya ngembo to bakoko ya ngembo. Bandeko, Nzambe babimisela gaye bapake te, Nzambe babimisela gaye tolo te. Po ete Nzambe akoki kofieta yo neti mwa fourmi. Bandeko, bate balobi bazali ko réclamer ba droit na bango. Mais ba droit na bino ekomi ko dépasser limite. Ndeko na koyebisa yo eloko moko. Oyebi na mokili oyo okoki na yo ko bima pomba na makambo nyonso. Mais babimaka pomba na biloko oyo ya Nzambe te. Soki okomi kolinga kobima pomba na makambo to na babiloko oyo ya Nzambe, ndeko okomi moto ya libabe pe moto ya malchance. Bandeko bakon mbata wana baye balobi nini keno paraît-il soki pasteur moko awutaki Kinshasa il fallait koteya baye bakoti meme na église babandi kosilika pe koloba bakati meme bamateya o bato balingaki bateya. Bandeko
tokoyebisa bino eloko moko nayebi ete ngai mama Rosalie ntango nyonso nalobaka bozali kokoma bato mosusu bazali kokoma bazali koloba ete mama Rosalie azali kizengi mama Rosalie azali zoba oui nazali zoba mais napesa ta mwa moke oyo nzambe apesi ngai ntango mosusu bato ya mayele mosusu bakozwa bakokende baekopesa bango mwa quelque chose mpe bakokomprendre eloko nini zoba azali koloba bandeko oyebi ete bato oyo baye bakoti na kati ya lingomba babandi koloba ete bapaster ya Congo bakoki koteya te topekisaki bamakambo ebelebele mais bandeko mokili ezali compliqué elingi koloba teke bato nyonso tu oyo bapaster nyonso bawutaka ya Kinshasa bango nyonso tu bazali bapaster oyo bayaka na ndenge ya baventure oyo bino ndenge bozali kokanisa ebongo soki nzambe apesaki inspiration na mosali na nzambe oyo azalaki na Kinshasa mpo aya koteya message moko capital ou bien pona moto moko azalaki na France ou bien congolais moko azalaki na France liteyo elingaki ateya elingaki ntango mosusu esauve bino bozwi botie barrière bandeko boyebi malédiction nini oyo bino bozali na yango bandeko soki kutu armée ya mokili tozi kutu na kati ya armée ya mokili bato bazali na mwa respect makasi bazali korespecte babien ya bato ya mokili ebongo mpona nini bokoki korespecte nzambe te epi na kati ya lingomba na ye bandeko modele oyo bango bakotelaki yango te bandeko yango te na kozongela lisusu Jésus areprochaki basali na nzambe na oyo etali comportement na bango na makambo babandaki kosala na sese mais mokolo oyo Jésus ayaki komona ete bato bakomi kosala n'importe quoi na kati ya église Jésus asilikaki mpe abetaki bango fimbu nde na minute ngai mama Rosalie nazali koloba comportement oyo bakombata basali bake bafimbo ya nzambe ekozwa bango kala te ntango mosusu bato mosusu bakoloba yango makambo nini mama Rosalie azali koloba papa Botamba na kosenga na yo kuna na régie tiela biso nanu babilili bato balanda yango ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Les messages, oui. Mais les messages, soit il y a maintenant pas de papa. On a passé ma balle, papa, comme il est là. Papa, non, le pire, ça c'est un peu blocage. Déclaration. Si. calmer bango ba comprendre que na biso batika ko dormir peuple congolais makambo o bango bazo sala eza makambo o roi Léopold II atinaka batete ba coloniser biso bango bakokota na rumba wana lisuté bango fo bate ya vérité bate ya souffrance ya peuple congolais bate ya que mboka na biso ndenge nini ezokotambola lelo mais na minute oyo tokoyokela ye te et puis azonga kende kote ya place 8 millions de morts bazalaki kuna bakufaki bato bosouffrir apesa badon kuna akoya kote ya awa te pe awa tozaka bien siko fosa ya miracle na Congo place bato basouffrir miracle esalema kuna bato bazwa misala bato batika koviolame na este ya Congo Kabila longo na pouvoir suwe na biso yango wana et puis bosala miracle Poutino ba libérer pour bozala kolia na ye bozala komela na ye le ti lelo lo roi bosala pe réaction te pona frère oya bino po babi bible o bino mote ya biso bolobi nini premier commandement za bolingoti linga moninga ndenge milingaka siko place ndeko na bino Poutino aza komona passe na boloko bino bomichana na place ya Poutino elingaka ezala ndenge nini mpona bino Poutino abomi mutu te Poutino ayibi te abeti lisasi te bolobi ono
tokangi Coutinho alinga tombokisa batu pona ka Coutinho ayaki na slogan ya pona Coutinho ayaki na slogan ya sauvons le Congo, sauvons le Congo. Congo ezalaki maladi, Congo zomona pasi. Coutinho alobi to sauver Congo. Bokangisi Coutinho, Ngalasi, Mutombo, bino nyonso tu wana basoni kankenza, bokangisi Coutinho. Problème est ça, miracle bon ça en Afrique. Na poto, toi tu as besoin de poto moni, ba verset biblique ya sikaboya te o to yoka na poto ati. Nyo surtout ba pasteur na so bazalaka basi ba te ya. Ba pasteur bazolia bino mbongo ya trop. Bim boko pesa kango lisusu te. Offrande boko pesa. Yango biso toyebi eloko kasi eglise na bino mpona koyebisa bino ti élection elingi esalama na mboka na biso bato bakosala yango eza bapaster na motindo nini paster mokuna aza na kati balongoli abe moko azalaki wana bango basi bazwi mbongo donc yango wana biso toye tozoexplike oyo aza na besoin koyoka verité radio ezali awa topesa bino sede boyokana te ya oyo bino bazokosa bino ndenge etindama donc faut comprendre bien, un musicien, un serviteur de Dieu, bon, on en a bien. Un serviteur de Dieu, oh, papa, on en a bien. Oh, ça, ça, oh, la République démocratique du Congo. Tolobaï n'a pas à côté à Dieu. Tu annonces qu'il y a aucun serviteur de Dieu. Ils ont l'apôtre, ils ont la pasteur, ils ont la bishop. Aucun serviteur de Dieu dans la République démocratique du Congo. À côté côté il y a Awa, il y a ma serviteur de Dieu n'a pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nassilissa. Aucun serviteur de Dieu Tolobaki, Oya Outi na Mboka Kinshasa, à côté ya te. Condition na biso ezali boye. Ba serviteur de Dieu oyo ba côté ya, ezakaka oyo ya awa. Ba oyo ba Nassilissa. Ya awa ya France, ya Europe, oyo bazalaka awa. Tozalaka na problème te. Mais Tolobaki boye, Oya ko uta na Kinshasa, à côté ya te. Boyokaki message wana, mais bosali yango na nko. Atana silisa. Bobengi mukone komane na mukuna. Boyebi siye aya côté ya. Alors que boyeba ki ke bisoto boyaki. Botie séminaire et banda jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tant boyebi ke bisoto boyi, il fallait qu'on respecte. Bisoto za la dictateur ti. Mais to pesa biso bino message. Biso elo otoye koloba. Boya bisamu na bino a dater d'aujourd'hui. Aya côté ya ti. Ake ya petit, soki aye akei, ba infiltrer la maison comme ça. Ce batterie, vous repayez cher. Vous faites le lobby. Boyoka, David, Boyoka, David, na lobby Boyoka. Bana mike bazapa. Biso petoza baboti. Neye bino boa baboti. To lingite makambo oyo to sala bana mike bamunga. To éviter ya. Mais faut
on marche bien, bino ma serviteur de Dieu, il faut que boyoka autologie. De imposer bino te méthodologie, on va outil na Kinshasa. On a tous ça pour ça là, et ça pour le mboka muna biso. Et ça pour la bola muna biso nyoso. Boko kaboyeba, on a tous ça pour ça là, et ça dit lutte pour la libération, ya mboka na biso. Nebe zali, donc on que la justice mutu. Alors à partir d'aujourd'hui, on transmettre à la pasteur nyoso na Europe. On se comprend. Pas tous Coca-Cola la pona nene na makambo se manifester mon cher. To bengi bino lobby, to zaki na avec la soumana. To bengi bino lobby de façon que toi ya tu vas ko solo là. To le to solo là. Mais de façon que tu vas ko solo toujours quand même. Compromis ni. Boyo katoyo kana. Bako Sabino teke o résistant patriote ba combattant ba voyou non. To ça ko revendiquer ba droit au boyebi. Voilà. Poto la Sabino. Biso to za ko bima boyoka. Biso to za ko bima na kata sa. Complété. Nous avons l'accabino et biso ba compatriotes combattants, nous avons voyou té. Nous avons bunda on a intérêt na bolamu ya bana na biso lobby. Ya wana to lobaki boyi. Ba pasteur ni soto ba terre na Kinshasa, batikala kaka na Kinshasa. Faut ba miracle ba kosala. Ba kosala ngona Kinshasa ko bande ko bazo souffrir kuna, batu baza na passe bazo violame. Miracle na guérison, ba sala ngona Congo. Ba pasteur na biso to zala na bango na poto. Bango mutu ba robana côté ya poto moni Mathieu asika ba passer à Kinshasa ba yana na poto exact. Le message de pesi yango. OK. Bon, biso totiki sal poto la Sabino bonne volonté na biso. Oyo bazali à Paris, bangonde ba côté. Donc nyoso tu oyo ya libanda ba côté ya te. To sengi na ba résistant nyoso dobima totika ba serviteur de Dieu en France, bango moko bateya. Merci to fiki ya na biso tout oza bobima sikoyo. Bandeko babolingo na banzi ete bouti kolanda ndenge nini comportement ya bakon mbata na kati ya etonga na kati ya église ndenge nini bauti ko empêcher bato oyo balingaki balanda liteya ya Nzambe oyo balingaki bazwa maloba ya Nzambe tala ba comportement na bango basali. Bandeko oyebi tozali koyebisa bino bakongolais pe bakongolaise likambo moko. Bandeko babolingo toyebi ete biso nyonso tu tozali na susi makasi mpo na mboka na biso. Ezali na bato mosusu mpe basalaka makambo minene mpo na mboka na biso me bavanda kimia balobaka te basalaka mpe makelele te. Ezali na bato mosusu mpe na masolo ya bafemme violée basala ba makambo minene baeda bafemme wana me bavanda kimia balobaka te. Me tokoyebisa bino eloko moko. Ezali na bandeko oyo lelo bino moko bozali kolanda bato oyo mpo na koloba ete ah non toza kopesa bino maboko bokende mpo na bitumba me bokomi nde kopesa bakulunaire fait vert mpo basalaka n'importe quoi ndeko bakomi meme koprive bino bamakambo ya koyoka mateya. Wapi liberté? Wapi liberté ndeko? Soki kuta ezalaki bamakambo na ndenge te baza kosalasala bamakambo na bango na ndenge ete ah bake kotelema kuna miziki ebeta te tolobi ntango mosusu tika bango basala me bakomi kokota meme na bapoint intime oyo ya Nzambe ndeko. Oyebi geste oyo bango basalaki oyebi ke epai ya Nzambe chaque minute chaque seconde Nzambe akoki kosala likambo mpo na moto mpe asauve moto. Na ntango bango bakotaki na église na ntango bango basalaki matata boyebi ke na ntango wana oyo bango basali ba désordre wana boyebi soki molimo mosantu alingaki asala ba œuvre na ye na combien de personnes po ete epai ya Nzambe ezalaka minute seconde mpe temps parce que epai ya Nzambe ntango mateya ezali koteyama soki mateya wana oyo ke simbami na kati na nguya ya Nzambe na ntango wana bandeko boyebaka te miracle mpe ezali kosalama mingi bakanisaka kaka miracle ezalaka obie mutu akwei mutu asali bote
miracle ezali ko sam tango mosali na nzambe ezali koteya miracle ezali ko salama epai ya bato tango mosusu za maladi makambo ezali ko salama donc molimo na nzambe ezali ko opérer miracle bon tango bango bakoti bakati mateya ba bloquer boyebi na tawana ezaneti evre ya nzambe tango ezali ko sala bozaneti bo stopper yango ndeko Jésus alobaki eloko moko alobi okoki kofinga na yo mwana na nzambe bakolimbisa yo okoki kosala na yo n'importe quoi lobi n'importe quoi pona mwana na nzambe to pona likambo mosusu bakolimbisa yo mais moto oyo bakoki kolimbisa ye te oyo akotiola molimo na nzambe to saint esprit pona nini balobi bongo bandeko eloko oyo bakon bata basali na kati église ezali neti botioli molimo ya saint esprit parce que na minute bino bosali ba désordre wana boyebi te eloko nini nzambe abongisaki na bangongana po ete soki nzambe azali nzambe soki alobi ete akosala likambo na 14h ndeko 14h yango mpe likambo wana ifo esalama mais ntango oyo nyonso to nzambe alingaki asala likambo na ye ntango mosusu nzambe alingi asala yango na moment oyo mosali na nzambe azalaki liboso aza koteya atouché mosali na nzambe po ete aloba likambo wana mbala moko epesi libiki na bato alors bino boye na badésordre oyo soi-disant bino bakombata bandeko ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino eloko moko ya solo lokola bato oyo bazali koyeba lisusu sansi ya lit na bango te bakomi kokota na bapoint mosusu oyo bakoki kokota te bakomi meme kolinga kotouche bapoint intime ya nzambe bandeko bokomona bamosusu ndenge ekosukela bango na poto ntango mosusu ekozala teke obie bazwi yo barefule obie te ntango mosusu okomona kaka kingandi bokombata wana abelaki akota na koma na hôpital alobaka te abujaka te bandeko tosala mama seki na bamakambo ya biso me totika kokota na bapoint intime ya nzambe toboyi te ata ndenge tolobaka ete bapaster oyo baza baescroc baza baaventurier me ndeko na kati na liloba na nzambe ntango ezali kobima nzambe akoki koutilize mpe bapaster wana mpe basali likambo mais koprofite na faiblesse wana te lokola bato bazali koloba ete basali na nzambe baa bacomédien banini yo koma koprofite na kati na maloba wana mpo osalaka n'importe quoi ndeko keba nzambe azali moto oyo basalaka na ye maseki te soki osali liseki na nzambe ndeko ata sokoto ya basoda wana ozali kobetela te ozali kolata ozwi tolo ovimbisi mapeko matisi neti koko ya ngembo ndeko okomona ete un jour yo moko kobanda kaka kosengaka bato bapardon liboso ya bakamera mpona koloba ete nasalaki boye nasali yo si oyebi ete bato mosusu na mokili oyo bandeko basala bamakambo mpona kolinga komeka kotya mosapi na liso ya nzambe bandeko ngai nasi namona moto ameka magie mpo ete yasakana na makambo etali etonga ya nzambe to mateya ya nzambe ndeko wana asuka mabe mpe pulupulu azwaka pulupulu oyo sans arrêt bandeko akomi koleka pulupulu ti na hôpital même badocteur babi en tout cas biso tokoki kosupporte boye te il faut kaka zonga na ndako pulupulu ya ndenge wana bandeko soki pulupulu ekomi kobima na modele neti ya pompe ya robinet bandeko ezali mawa basalela yo pulupulu ata na mwana moke bebe me tata mokolo asalela yo pulupulu na solo wana na ndenge eza kobima bandeko somo yango ete tozali koyebisa bino botika kotya mosapi na bino komeka magie na babien ya nzambe église ezali bien ya nzambe kebandeko tozali kokebisa bino soki bozali kozwa yango liseki bandeko bokomona na lit na bino ndenge ekokota mai awa na poto bokondima te mpo ete bokomi kofranchir baligne mosusu oyo bokoki kofranchir te bokeba nzambe azali moto basalaka na ye liseki te bandeko ngai mama kozali na mona baexperience na mokili oyo makambo nzambe asala me ndeko teni wana ozali kolata sokoto wana ozali kolata koya kobetela yango tolo liboso ya nzambe te mpo nzambe akoki kofieta yo na minute vraiment ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba